qui suivez la parole de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, tenez bon, j'ai des paix d'amour et pourquoi pas beaucoup d'amour, éternel Dieu habitera. Vous tous, l'éternel Dieu fera de vous sa demeure. Vous qui suivez la parole de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, tenez bon, Jésus paix d'amour et pourquoi pas beaucoup d'amour, l'éternel Dieu habitera. Vous tous, l'éternel Dieu fera de vous sa demeure. L'éternel Dieu est amour. Ayez l'amour. L'éternel Dieu est amour. Parce que la justice et l'amour. Voilà l'éternel Dieu vous sauvera. L'éternel Dieu est amour. Vous tous ayez l'amour, parce que la justice est l'amour. L'éternel Dieu vous sauvera.
le Seigneur. Suivez l'exemple d'Abraham. Et son épouse Sarah, ils ont reçu les envoyés du Très-Haut des cieux, des créateurs, du Très-Haut des cieux, des créateurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, suivez l'exemple d'Abraham. Et son épouse Sarah, ils ont reçu les envoyés du Très-Haut des cieux, des créateurs, du Très-Haut des cieux, des créateurs. L'Éternel est d'amour. Tous ayez l'amour. L'Éternel est d'amour. Tous ayez l'amour, pratiquez la justice et l'amour. L'Éternel Dieu vous sauvera. Pratiquez la justice et l'amour. Soutenir pendant que le terme la face. C'est bien le Dieu vous sauvera. J'espère que notre Dieu il y aura beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup. Dans ces mondes, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi il y a le cœur. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi il y a le cœur. Dans ce monde, il y a manque d'amour. C'est pourquoi il y a la division. Dans ce monde, il y a manque d'amour. C'est pourquoi il y a la division. La famine. Dans ce monde, il y a un manque d'harmonie. C'est pourquoi il n'y a pas la paix, la paix. L'Éternel est
d'amour. Tous ayez l'amour, l'éternel Dieu est amour. Vous tous ayez l'amour, pratiquez la justice et l'amour. L'éternel Dieu vous sauvera. Pratiquez la justice et l'amour. L'éternel Dieu vous sauvera. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi il y a le cœur. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi il y a le cœur. Dans ce monde, il y a manque d'amour. C'est pourquoi il y a la division. Dans ce monde, il y a manque d'amour. C'est pourquoi il y a la division. Ce monde y a manque d'harmonie. C'est pourquoi y a la famille. Dans ce monde y a manque d'harmonie. C'est pourquoi il n'y a pas la paix. Dans ce monde y a manque d'harmonie. C'est pourquoi y a la famille. Amen libota amen bandimi nankolo amen babula mina yawe awa tuzali vendredi 22 novembre 2024 wapipa esika mobandisi sa grandeur spirituelle prophète Konde Polo Dominique elongo na mama Marceline Safala molonga ina ye pena délégation mobimba baye na mboka ya Oyo pona ko pambola libota nankolo toza vraiment ne sengo malamu ndenge ya koyamba mogumu na nzambe sa grandeur le prophète Konde Polo Dominique na mboka Oyo totunisa vraiment ne sengo makasi passé tozana konjima ke présence ine na kati na mboka epesaka kimia passé azali moto ya kimia yango ne loko eleki très nécessaire na kati ya bomo ya moto nde ezali kimia donc toana konjima ke ndengo azoyeka nyonso ebandaki ozangisa kati ya bafidèle pema kati na biso baserviteur na nzela koyamba ye kimia nzambe kopesa na biso donc na mama na délégation nyonso tosepeli makasi nzambe apambola bino amen. Vraiment plaisir eza ya trop une année après papa azongisi biso na kati ya mabele ya Oyo en vraiment totonisami na esengo pe vraiment tu es sûr que ndenge ya komi na kati ya Oyo boye lipamboli eyikani pas seulement na Oyo mais na étendu tout mobimba ya mboka vraiment tozana plaisir ya koyamba bobandisi na kati ya étendu ya cuvette centrale cuvette ouest na la songa côté à Rokoma etonisi nga na esengo mpona prophète ayi komona lisusu biso lelo totonisi na nguya na esengo tu toyambe ebwalangu donc naza esengo ya makasi nazodela papa na esengo tu nazodela vraiment na esengo ebele papa ya oloba ebele ya te nga nazodela kaka papa yaka parce que oyo nani yango mpenza nabikela journal lelo mpenza ndongo papa azoyaka mpenza ezala mpasi tu ezononga na journal lelo papa ayaka kobakisa biso kimia twana nzala na ye toleli ye mingi
il faut yaka parce que tata yinza lesili. Amen. Nazane sengo makasi pona yambi mo na tata po oeza na kati na bitu lokana yambi na kati osika kimeko kota kati na ngai. Mingi ya olobeza te awana. C'est peu makasi. Parce que vraiment mikole belé to kuta na prophète vraiment ils ont sabiso sengo. Donc ibana na vraiment papa ndingo aibe to c'est peu makasi parce que ça il pas mbol makasi pour na biso. Non, là c'est peu na arrivé à prophète ndenga ina katsoyo parce que eza sengo makasi. Nayo kaka ipe na sango dans le kola la aoya kapé là c'est peu pour la comment la pays. Et c'est notre ngambi mbua. Il dit vraiment les sendenge etenga prophète à Kana koto yo. Il dit c'est vraiment c'est yiki. A barato ale sembie langano ki do yeba ndengela yambo konjoto yo. Le prophète la bisimbo kondila c'est yiki. Il dit la vraie c'est yiki. Merci beaucoup. Mais maintenant nous voyons l'arrivée de secondaire spirituel prophète Conde Polo Dominique. Voilà l'arrivée de l'homme de Dieu. Alors je vous laisse suivre comment ça va se dérouler. Nous sommes la